Bandeko Tobandi, 3e épisode. Tozo continuer histoire. Singa ya Bobola. Likamboni ne beti libota oyo toyebi. Nasuka mboka kuna. Nsoka bango nyonso. Atako ba mayele. Atako batanga. Moko te. Azwa mosala pe basimba mbongo. Moko te na bana basi. Akenda na libala ya malonga. Bango nyonso kaka na ndako atata. Eza lokola singa oyo ekangi bango miniololo wuta bakoko batata ti lelo bana pe bazako se retrouver nulle part. Eza sorte ya ba malédiction générationnelle. Eloko nini bandeko etikali tomona. C'est reparti toujours avec Didier Parfait. Voilà toyebi moto nyonso à découvrir Didier Parfait Studio azosala plaisir ya moto nyonso awa tozo continuer filmer na biso. Moto mal à l'aise boy ndenge nini? Likambo nini? Nayebi olama. Mwasi oyo malamu alingaka mobali yango akubweze. Alinga kaka na pasi na ye. Ayebi famille na bango ya mobali yango ndenge baza na mpiaka kasi bolingo ezoloba kaka. Tango azongi pa na bango. Palukaka na bambongo na ye ya pasi apesaka mobali. Awuti kuna ye. Soko meki kote luko na ndako oyo. Tala nayebisa yo banzambe bako sambusa mabe pole loko kufa. Omelesena liwa pa ni kuna seli oni. Tala nalobi na mutema munene na za patient. Mais soki lelo oluki na silika tala lelo na otema kila mopanzi to sasu bande kote na ko beto mabe. Ya yozubi ngala moyibi na seli oni niko ube yonde mto bani ko mela agene. Ozo bani wana ngala na zamta milangwa na langwe libome bandio ozo nanezo bayo pozo loba tala esika ogibi mbongo na ngai na comprendre na tika ki mbongo na ngai na chambre na mbongo ebungi na ibi na mbongo na ote boka le mbongo na yo ozo continuer kokosa okansi na ibi ote tala na ibi o malamu lokola o se décider o banda ko yibaka na ndako yo zela olingi ne liwa na kolakisa yo bambongo nyonso mwana mwasa soki ndoko pesa chéri na ye nsoka bango pe awa bango mibale kaka na ndako lokola yaya moni mbongo ebungi seke mosusu kaka o basane na ndako aza muyibi esika mbongo ngo sokende parfois yango nde mutu mwana mwasa zo pesela mobali kuna okozonga wate zela na kozwa yo okomo yiba bambongo na ndako zela obandi mabe olandi nzela mabe. Ah bon? Tolanda lisolo. Ebere aza kotambola na nzela justement. Mwana mwasi oyo olama awutaki pa na bango te. Bakabonaki deja ti. Azongi na mbangu na kolela. Komi nini boy ko c'est quoi ça? O nini ko? Ola. Zela nano. Yo muta mayele mabebo ezoba oyo. Muta liboma ni na meki ko simbo boya lelisa yo. Eza ya nanga nana. Azako akizenga lobinga na yibi mbongo na ye na ndaku. Est-ce que na selonge moyibi telanga balamu? Okomi moyibi depuis quand? Ye azu courage, ye ko simbo na nzoto. C'est vrai ça. Nana. Azo comprendre te? Azo yeba teke akote zambo akobunga. Tela. Na minitsoko, nebi ke bwa bandeko. Menga na minitso na kosala justice. Na ko expliquer ye nana ke aza na droit te, ana pouvoir te. Aza wapi? Na ndaku. Sikoyo oke no bundisa nani ye nana yo kolobate nakoti kate mutale lisoboye na ke ko sala nini massacre na ko expliquer ye ke soki aye bakate banzambe na mboko bapekisa mobali betaka mwasi boy na niveau ya ale lisoboye na minisoko esali kamba famille na binote nazo kende ko sala justice nazo kende ko expliquer mutu wana ke ameki esika ba mekakate tala ngape nazo beta ye nazo ko expliquer ye akango moyibi oyibi mbongo nani depuis quand yezaka mutambongo tia so azaka mutambongo desa bima mboko yote ebere azuli kambango asombi yango olama ayena mai na miso azongi siembala moko ale retour do ye ya pomba ya mwasiko bakata bakamon do yende penza mukuwa moko aye ko signer tala ndenge sikoyo azokata makambo na ndenge ya kiyanke oya azo loba aza mobali awa nani abimawa yepe azalaki na ndako atala boye baye mibale yo sokanga komona na pwani ebere depuis quand yo je vois
donc yo nde mutu oye kosala intervention parce que otindaka ye yibanga mbongo na ngai sikoyo moyibi na ndako nakangi ye yo ozoloba ebele. Ah bon, okangi moyibi nga mpe naye koexplike yo keke bambanga na wana ekobetisa yo batela mbanga na miniti okobenga na bakombo ebele te parce que mutu moko te akofingama moyibi parce que ozalaka na bambongo te yo ozalaka na mbongo bakoyiba yo kombe bakoyiba yo ozoloba na nga boye nalobi na miniti oza na kombe mpo bayiba yo tala etali yo te makambo mafamille na biso etali yo te nazoloba na leki na nga yo mpe oye oye kofinga ngai ofinga ngai nana ozoloba na nga mpe ebele parce que na corrige leki na nga moko boni boye ko tala na miniti oyo non na bandi te kasi moto oyo alingi kaka nde azwa mosekwa ozolinga na beta o mosekwa okozwa fimbo bakanja baye kotelemela ye parce que azosala justice mabe na leki na ye namoni yo pa oye na respecte mona mwasi oyo bayedika mabe pa na bino tia ngai na seke pardon na nini ozobanga na seke pardon ebani na nini yo libome bandi yo nalobi ya keba awo koti awa ko yo mpe na ngambu na yo soko ye na eloko malonga te ya koloba wazuzu baluka bima na yo kende abo zela na explike yo sikoyo ya pomba bandi nde bandeko bazwi mwana mobali babeta oyebi moto oyo mwana mwasi oyo akata bakamo nzoka mokuwa moko na explike mbala suka kobeta eleki no mpona nini ayibi yo mbongo yo ozala na mbongo bayiba yo na miniti oyo okosenga pardon to te nayoko bien loba bien senga pardon nalobi na kosenga pardon zela na kosenga pardon zela yo banda kosenga pardon sikoyo senga bolimbisi nasenga pardon zela senga pardon tala senga pardon obike mobali asila makasi asila nguya basambusa ye na miso aleki oyo nyonso parce que olama lelaki intervention mbala moko en tout cas na mboka oyo kosaka na ebere te ozala mwasi to mobali akosukisa yo baye kosukisa mwana mobali oyo abeta leki na ye po akangi moyibi ya solo toyebi te ya lokuta toyebi te ekomi explication atanda mwana mobali abeta ye bibotu mbala suka kokaka mutu moyibi te soko oza na preuve te boni oyo eza ebandeli soko omeki lisusu ya pomba kei nana mwana mobali ya sambwe kope mboka ntango bakopanza sangwa lisolo oyo kaka ye moko leki abandi su kopupula yaya ya pomba ye wana kenda moto atikali ya mpane voilà correction bauti kopesa moto oyo webetike mwana mwasi ayelaka biso mbongo akangama moyibi po anini intervention mbala moko butu wana mama oma aza komituna sor na nga sikoyo ekozala nini soki lobi awa semeki na nga zongisu na bamenase abotolanga kaka badokima donc boye na kozanga ta bien moko biloko nyonso mobali na nga tika ekokende na maboko ya semeki oyo itie okike na bino banzambe bopermettre penza bana na bota bana mibale balongwa na mokili oyo babunga na mokolo moko na zanga bana siko tela lelo bato bakomi koloba bakomi kosambwisa ngai nakomi eloko apamba mama o maza kolela ye ko veuve mwana pete bakomi komenase tika biloko nyonso ya mobali po oza na mwana te na tango moko akomi visite nsoka ba esprit moko tomonaka tango balekaka bazaka lokola bana mibale ya mike ya mibali basa koleka me balekaka pamba te présence na bango ebenda kaka makama nayebi bato bakufa so bango baleki mama o mazolela bango babimi eloko nini bayeli tolanda dispari ye pas surtout on dirait le Salemi. On dirait batu bauti awa. Na sentir bana nanga ibazali awa. Bana nanga bazawa. Bana mi bale pe bauti awa. Me baza ya molimo. Baza ya mai na makila te.
ye pas sentir eloko esalemi azongi na ye avandi na ye eloko nini azokanisa pendant ce temps omoni toza na mama moko na film oyo aza koprédire makambo na bevenement aza kopesa pe baconseil me bato balingi koyoka te eloko epeli bracelet na ezopela eza kolakisa elembo ça ne va pas quelque part donc bato ya molimo oyo bayebi ke danger ezalaka bazalaka deja na basignal ye mpe pongi ekatana na butu eloko nini ezosalema parce que ye mpe alamuki pamba te asali nini ye moko ayebi nini akosala eza langage ya esprit bato ya molimo mpe bakoaplike baprocédure ya molimo donc eza na baforce oyo eza kobunda ou bien baforce oyo eza kosala quelque chose na butu wana ye mpe alamuki ye mpe asali nini abimi libanda alinga yeba qu'est-ce qui se passe toyebi lopango oyo porte ya bavoisin awa nde libota oyo basalama mpona bobola eza libota ya papa oyo abota bana na ye bakendaka nile par bazwaka eloko te baprogresaka te abandi cérémonie abandi kobeta baformule ya molimo ye moko abandi formule moko eloko nini amoni ye moko ayebi ainterpretele biso abandi kobelela banguya na ye eloko esalemi ye pa ye kointervenir aye kosala eloko alors que mama oyo bazoboya ye na lopango oyo butu nani wana obina eza mwana mobali ya ndako oyo azokengidila azobwaka lisu akomprendre ke mama asali bikilakila liboso porte na bango tala lobi lisolo ekobetama ake na ye moko abimi obina tali eloko esalemi awa nini yango singa ya bobola tala ndenge kanga libota moko enchaîné lokola boloko moko ta progressa na famille yango ye pa bimi atali amoni mwa biloko na se biloko nini babwaki awo donc mama yo ana posa biso to progresser te donc bandokaniseleka mabe po butu akobima te abwaka mwa biloko na mabele eloko yango eza ya pamba te est-ce que yete mama yo raison ya bobola na biso ya chômage na biso piaka pe bana basi babalaka te na famille oyo est-ce que ça mama te par hasard kaka mama voisine bakoselaki makambo boso bakoselaki makambo tokoyeba bamona kaka ye ndoki tel eloko esalemi après cela makasu soki bambumani na bwakaki elimwe mokolo elandi tomoni ye nzoka nde bapouvoir na ye yango oyo ye mpe aza na bapouvoir na ye ya bokoko aza na banguya soki ya kobatela toyebi te soki ya koboma ya kobongisa ya kobebisa mais pourtant ye asala mabe moko te banda filme bandi tomona te sika abeta moto eloko na mystique na molili to na molimo aboma moto na maboko na ye pe te donc ye aza wana mpo abatela aprotéger ba innocent eza ye nde intervention ya bato bana posa lisungi ya molimo abandi kobelela bapouvoir na ye donc eza na likambo moko oyo esengeli esalema ye nde asala intervention ya nani likambo yango ntango ebere pa lamuki ayokaki moto azolobaloba ake na nzela nsima ndako akende boye amona mama nguya na suka kuna na lopango asala pe mwa temple na ye etumbelo na ye oyo abelelaka bapouvoir do moto ya molimo na lopango oyo azosala mosala na ye botike nano
eza croyance eloko bango bandimela ke na mboka oyo bato baza na milimo banzambe bapesa bango bapouvoir eza bapouvoir parfois ebatelaka bao babatelaka bazangi te akobweze mpe aye abanda kotala boye kaka mama voisine mama nganga est-ce que azozela biso nyonso tokufa na pauvreté sima mwana mwasi oyo mama oyo atika kosala bikilakila na ye oyo alemba pete totika na nini tozala na eloko te eloko ye tikali asala ko abanda siko kosasa biso moko po deja asakanga biso na bobola ayebi ngai ebere chuku ayebi ya mabe ekoma siko na famille oyo esimba mutu nga na ye tokosimba na nzoto ayebi mbie nga naza mutambisi na siniaka omoni tala ninga bandi ba cérémonie boy tala ninga zobelela tala ninga zosala ekoma ka boy pa mutakufi tozela bazoka na ye oyebi bandeko zala mobola okanga bandoki mbangu zala na pasi na mpiaka okokanga bandoki noki et voilà lisolo pe koto yo mama Oma la veuve menace silate Oma bonjour papa c'est meki bonjour nalobi na lembi nga nazo comprendre te ozo kopesa bonjour awa alors que oyebi bien lelo na kozonga pona zo ba document oyebi que c'est important pona nga donc olingi sikoyo ndeko mazoba liboso muto azosoma mabele wana nebisa yo kota na ndako na malembe zo ba document pesa nga na kende tala oyebi ndako etonda kindoki oyo nalingi na tena wumela wa pardon idika oza kwa kizenga na kindoki oyo mona te idika na supporter na kangi motema na maloba na yo na kofinga na yo oyebi tina niveau na prouve que naza innocente ozondi mangate na mboka mobimba oyo nani ayebi teke naza ndoki na monoko na yo boni boye ko nasala yo nini soki na mabe nasala yo yebisanga nasala yo nini bandaka mobali akufa okoma kolukela nga guerre oyo sans fin siko nasa nini tikanga ko na bondeli yo pardon kanga molongo na yo kanga mbanga mayele na yo eza moke oyebi ke tala na ministre sokomi mobange okokufa na yo kala te bana bakufa bana baza te siko nena otika na nsima mposo ba héritage oyo na ye awa te kosonisa yo koloba maloba kosala échange de parole ota na ndako zwilanga badocument soki te na kozongo de force nga moko na ndako nebisa yo kokanisa teke nazobanga yo ata moke te yeba yango soki lelo tobebani nazwi solution te lelo moto azosomba mabele wana soki lelo nazwi mbongo wana te olingo loba nanga nini edika pardon nabondeli yo pardon tika na kimia namoni ozobanga ngai te idika zela kasi tela siko nazwi lo document tika sebeki tika bakomi kowela mapango soki baterrain na mabele oyo mobali ya tika la veuve aza na posa se défendre ye pas oganga vengeance protection au secours tomoni mama nganga utosala bikilakila bana oyo ya uremili bozali penza descendance ya balion alors butu bolekisa ngo ndenge nini atuna bana biso kaka yo nde buto yebi bowumbo kanga biso boloko kanga biso soki eza wapi ngai na ndeko na nga y compris bato nyonso baza na famille oyo bayebi na bango te mpo ani tokangami na boloko ya boye lokola yo nde moto oyebaka makambo ya molimo yo sepela na makambo na yo makambo yango ya yo ya biso te mama oyo tala ndenge ofrape famille na biso soni ya boye eske ndenge tokomi na pasi na bobola boye koki te ozosepela nde tonyokwamaka ti biso tokundama tokufa oni ozobelela bakombo na biso tongo boye na bonganga na yo mama oyo vraiment pardon tika libota na biso toza na posa ya kovivre pete banzambe basala biso mpo na bobola tobondeli yo mama oyo mobangi atelemi liboso na bino ye nde aza raison ya kobatela bomoi na bino boza kokota ndako boza kobima bozotambola boza na bomoi bozoyeba teke nga nde motu napona mosala oyo mpo nabatela bino tuna papa na bino ayebisa bino tala bozala reconnaissant na epa na nga
nayebi nini nazosala. of mine is your only salvation. Ozoyeba If not, soki ngai te nde bobika te, you will embrace soki mpe nalobi lelo natika bino, end of death. bino bokokufa liwa mbala kata mbani. Ebani nengeni Salvation. yobikisa nani? Okomi Yesu. See who is talking about salvation. Mutu azoloba nini lobiko obikisa nani? You always Ozobeta tolo ozoganga mpe kobikisa milimo ya bato, obikisa papa nanga. Ebon papa nanga lelo aza na bana te abotati. Ebongo yo mobikisi mobimba motema mabe na yo, montema na yo ekanga na mabota ti oza wana kisita ozata na mwana te. swallow your word. Kanga maloba na yo mwana ngai. Okuna mwita mu. Yebi te loko ozoloba ikoyo komemele loko elekeli mabe. Nako telema awa na siliki pe loko esalemi. I leave you. Tala natiki Your bino. word. Na maloba na bino bo continuer. Bayaki na porte ya mamoyo, batelemi, bazela ba explication. Obi n'a pas yé. Ebere, s'il vous plaît, il est le mot important awa. Ya boya to solo la. Il est zanine. Ah ya kanano boya nano. Eza le mot boya photo solo boya. Hey. Voilà motakenda koluka musala chômeur azonga. Voilà tala bilongi, tala ba forme, tala bato ndako yango. Mama o m'appelle na likambo nini? Semeki azotungisa. Bateka ba terrain soki mapango ya moto de kwa kufa. Ake kozwa ba document na force. La veuve azolela. Nalobaki na yo saka na moto. Tai idika nakozikisa yo okozika. Lelo zikite. Idika. My tears. Mae misu nanga. Very. Kalate ekokoma pe ya yo. Okolela, okolela. You shall have a Pasi na douleur. Ya yo kozala fois 3. Lelo ya ngai ilobi ya yo. Yebi. Okoseka jamais koza jamais ne sengo. Ah, tala na minute ya ngala zi ona liyela kiawa ekoki tikolo ba mabe. Tikala nakei. Ozolo ba pamba, sala oyo kosala. Encore guerre ba semeki. Baboyi mwasi a profiter na biloko ya mobali na ye. Alors que ba force moko pe ezalaka na mabele oyo. Ezana bato oyo bazole la vengeance, bazole la protection. Bazana posa ya intervention quelque part, ya ba pouvoir oyo eleki bango na bomoto. Et c'est par là que bazalaka na kondima na banzamba mabele. Pona tango yo mutu moko azole la nani akosala intervention. Aleli aleli babotoli ba document ba pouvoir ya mboka baye. Yo soko beleli ngai na koya. Eza pouvoir ya zamba. Oma obandaki koluka kimia bandakala kasi kolela kaka nde mutu eza koya na bomoi na yo. Bai mai na miso otangisi ebengi présence nanga awa. Nakozonga ndenge moko te. Malamu lobelanga likambo lingi. Ou bien nga moko na sala nyoso na ndenge na ngai. Naza sûr soki eloko esalami na sima bokoloba ke non naza na ba pouvoir ya koboma pe ya kosala bato pasi kasi bino moko bozoluka pasi na bomoi na bino. Yonde loba ngana yoka yo. Loba batu ba ngana yoka yo. Nandimi na loba kasi na koloba na koloba kaka na minute wana intervention yaki po kende mbangu. Intervention ezali nango nzoka na mitema eza na bato bazolela. Nzoka la deyes aza na posa a intervenir esika bato ba na pasi na mitema. Mamo olia loba mbala moko pe banda bandaki koloba na koloba. Papa Right kaka sima ya fenêtre oyo oyebi I watched nga moko na butu na moni ndeko na mwasi lobi awa perform some aza kosala kindoki bikilakila awa liboso lopango awa liboso ndako. she came out Oyebi ayaki na likazu panzi likazu abwaki liboso porte na biso alobi maloba o na yebi langi te akati likazu akati kati abwaki na se mbala moko azongi atamboli na ndako na ye. I was watching Oyebi nga natalaki e butu na moni ye nga moko na bimi pe na lere moko na butu wango
na ye na place wana bwakaki likasu na telemi natala boye 4 parties 4 morceaux ya likazu na liboso lopango oyo na milobeli eloko nini ezangi tolobaka ndoki ye yo si tomoni ye alors naza na bapreuve siko moto akotielanga tembe nani tongo nake na place yango abwakaki likazu na tongo awa eloko eza te likazu ebungi ata ya mokie eza susu te nasoyeba nanga te atiaki yango mpo bamilimo baya kolia obe ye moko azongaki lisusu azwaki yango mpo ya nini kaka na ndako na biso ebo sikoyo makambo oyo mpo eleki ndelo papa sikoyo ndoki oyo ya tata mwasi ovandaka na ye boyo oyokelaki mawa oza na motema malamu mpo na ye mpo ya nini omona mamba azosala biso te ozomona papa oyo c'est tout eleki ndelo akomonakisa biso kindoki papa napoze question soki obosani omoni bato bavandi awo bana na yo batanga bauniversité bachomere bazwaka mosala te basalaka te tala mpiaka tala bana basi oboti basala ni fiancé ni mobali ni libala atako tujenda pamba wa copain kutoyoka te bana na ngai faute na bino te c'est parce que nga moko na yebi histoire eloko oyo esalemeli ngai ezalaki faute pe yanga te bon bino boyoka ngai soki moto alingaki mambangu koleka même esprit na ye eza moto wana nde azoluka liwa ya mbangu alors ndenge lelo bozwi te lelo boza koeshiwe boloba te ke lobi mpe bokozwa te papa wana eza bandoto papa ozongisa biso nsima c'est faux papa nayebisa yo bazambe ya mabele oyo baza na likambo te na bobola na biso baza na eloko te na pasi na biso eza bango te mutu balukaki biso tozala famille ya pamba papa toyebi na biso mutu azolukela biso makambo oyo likambo eza en face yo ozomona te ozolobela yango te poani yo ozokende koluka banzambe alors ke yo moko yebi ke tata mwasi na biso oyo leki na yo ye nde mutu alukelaka biso pasi akanga famille oyo na bobola biso tobalaka te tozoka eloko te me yo kaka susi ya ndeko na yo okangamelaka ndeko na yo oloba kaka ye no makile eza na makasi koleka mai oyebi soki makile eza kilo koleka mai makile yango mpe tala esangani na mai deja oyo eleki ndelo tala niveau tokomi balesheki ya mboka papa loba pourquoi nakende kuna te naboma ta ndako ya ndoki yango boye nakweyisa yango nakweyisa ata mwa temple wana tonga na nsima soki etumbelo wana belelaka banzambe napanza yango te sikoyo papa sikoyo papa olingi biso to réussir na vie comment alors que moto akangi destiné ya bana na yo na nzete moko kaka na lopango oyo bokanisa teke ndeko na nga mwasi aza ndoki aza lié te na makambo mabe komeli bino te papa wana rien naza raison ya komona ndenga komi lelo boye nalingaki nakufa fai nakufa banda kala bana na nga mais ye nde mutu asalaka intervention soki lelo nazovivre eza nsima ndeko na nga mwasi na ndenge nini papa bon bino boyoka ngai ntango papa na ngai akufaka ekomaki tour na nga mpo nazwa pouvoir oyo esimbaka bokoko na kati ya libota mais nazalaki na nga prete nakimaki na banda koboya koyamba yango nsima banzambe na kanda wana balandanga kuna nakenda na nyokwama namona pasi nazalaki na trouble na nyokwami ndeko na nga oyo ya mwasi ye nde akendaki kose présente liboso ya banzambe andimi baceremonie basacrifice ayambaki condamnation na place na nga tala lelo moto oyo andimi azanga ta mabota andemaki condamnation mpo nga nabika kaka ye mutu akoluka mabe ya bana na nga papa boye nde ezalaki papa yango nde mutu fandaka kimia etala ndeko na mwasi lokola mutu malamu nga nayebi tata mwasi oyo ye nde mutu alukele biso makambo oyo alingi pasi na biso moto yango bazolobela yeyo
Nzoka c'est la famille. Bakati li solo. Tata mwasi na bango nzoka. Naza na posa na solo na yo sikoyo. Udaja. D'accord, nazo mona yo. Aye kaka lobi na solo na yo akei. Tala madame, tala. Tozo talo kaka boye, tozo lo bate ko saka na biso te. Ozo mona na biso Petro. Papa, ni nango ko papa. Nzoka eza nango kaka libota moko. Tato yo nde andimaka ke leki na ya mwasi oyo andima condamnation. Banzambe na tradition bapesaki eloko ya boyaki. Ah, bandeko tokozongela ngo sima. Bandeko toyebi mutabeta makiawa nana. Mokolango landa. Yaya na ngai nana. Yaya. Nazo bana yote ozotala tanga te. Oh yaya. Pardon, kasilimbi sangako yaya. Nazala honnête. Nayebi ke likambo ezali yango na kosala semblant te. Yaya tala. Nayebete ke no ebere akoya awa po abeta yo mbibotu wana sambusa yo. Alinga kaka protéger nga. Po yo betaka nga pampamba te ndenge osalaka. Ebongo fuka melinga boye. Oye koloba malobo yo nasali yo nini? Do lingi omona ya kotawa atala nga ndenge nazofuka bisa yo telema pardon telema. Yaya pardon limbisanga ko yaya pardon. Tala leki oyo. Do ozolukela nga ngambu baya kokotola lisu na se. Ola telema. Te malamu limbisanga na lovana telema. Na limbisi okasi. Loba bien limbisanga ko yaya. Te nalobi telema na yo telema te telema muto ko mono awa te telema. Nana zobanga mona mwasi moko akoya kobeta bete biboto awo. Donc c'est que ola alukaki intervention te mais intervention yaki yango moko. Bakomo respecter yesikoyo. Loba bien ya yo olimbisinga ngate mna benga kiyeo. Voilà les solo andako ya bana ndako. Siko boyoke wapi? Okay wapi? Okay nekotala wa motema wa mabanzo. Olela ye. Kobanga na ote. Na oya kolambela oti nazobi mabwe na osala na wenze mbala moko tina koya na kolambela yo. Lelo bakomi gentil. Bandeko moko foko sala mam la violence. Tango wasali na violence, mutabani ko so ba leçon. Nana komi ko respecter leki na ye ola. Doto moni lopango bandeko kaka mibale. Ndenga nazomona makambo yo tala père na biso. Azoluka bana na ye ba sambo tiliwa. Akosambo sabiso boete. Na minute oyo mwana mwasi oyo mama oyo tete mwasi oyo akosakrifie mutu na ndako te. Aki osala nini réunion na papa po basala nini? Na yebia eloko nyonso zanga ne bandezaka na suka. Toluka eloko akosala. Ebere. Okomolo balokola papa boy. Donc c'est comme si papa afandaka kimia andima na nyonso yo po lingo ndima nyonso. Siko tokosala nini? Action, eloko zozanga action. Mwana mwasi oyo mama oyo il faut amona action. Po maloba to lo bazo yo kate. Soki papa aboyi ko bundisa tata mwasi oyo. Aboyi ko lakisa tata mwasi ke biso photo vivre, photo progresser. Ngana olakisa ye. Obina yaka vanda koloba te. Karamu no obina. Ngo sani siko action na yo okosala nini? Oza muta ya moi ozoluka oyeba makamba butu. Tela ministre tozala eloko osala te parce que eza ba force mususu eleki biso. Il faut tozala ini. Tofana nano tozala ini. Tozala liboke tozala eloko moko. Kana na ko mema nini? Balembi pasi bobola piaka. Biso nyonso awa tuza famille. Problème eza moko. Soki to telemi ensemble. To lobito sangisa maboko. Eloko moko te ekolonga biso lisu banda lelo. Biso toyebi eloko ezozanga biso. Toyebi te ke action nyonso tokosala. Solution nyonso fozala ka ya tozala langage moko. Siko ndenge nini yo nanga na ye
tozwa solution. Po la famille au faut changer combo. Combo bobola bakanga biso combo ah boni boy ko to sambwe petro. Voilà bakomi koluka ba se défendre parce que libote kangami na minyololo ezal singa ekanga bango banda bambula. Mon côté akenda kobonga, mon côté akenda kozwa musala, moi c'était à bala. C'est là, l'isolozo continue. C'est la 4e partie. Singa, ya bobola, c'est reparti.